Bonsoir, bande konanga ezanga lisusu mamuluba. Nabina sala un peu follow-up ya audio na salaki hier. Donc hier nabiso butu ya biso ya lobby yo. Po ezalaki après que nalandaki o bino pe bolandaki wana excuse me, connerie qui avait pris lieu là-bas à Londres. Mais c'est Chilombo. Oyebi, j'étais en train de réfléchir. J'ai comme impression que Oyo kaka awa et ceux qui sont bons dans tes oreilles au capté ango sans vraiment comprendre mozindo. Il y a un argument. N'importe ce qu'on a qu'à tenter chance que peut-être le rôle congolais bisona mayele to swana kapeka la ça aussi on doit le reconnaître hein, que to la émotion mais logique na rationality rational na bison en tout cas to kana raté mais émotion na biso to signer contrat. Nde peut-être le baki tiko lobelo ko wana otala to ko réagir ndenge nini. If you would allow me na bengonan sir his excellency en tout cas ba titre baby ba titre ya respect baby toko ba soutenir son excellence les croix rouges tant ba yela kabiso ba Rwanda d'abord il n'y a pas un peuple munya mulenge pour munya mulenge a existé. Alors, peuple Moussouahili aussi existe. Or, si un peuple Moussouahili n'existe pas, Mounyamurenga aussi n'existe pas. Pour n'a lobby boye. Parce qu'apparemment, on a moins besoin, il y a moins histoire, moukié. Swahili est une langue véhiculaire, comme le Chiluba aussi, comme aussi le Kikongo, le Tampedi, comme aussi le Lingala à notre temps aujourd'hui. Naza Moulouba de père et de mère, mais je parle le Lingala. Lingala, c'est Mounokwabako konanga ité du sang. Bouete, c'est la même chose. Mais bien que nous avons un peuple qui s'appelle peuple Bangala, Lingala langue na Bango, mais il n'y a pas un peuple Moulenge avec qui Moulenge comme leur langue. Banyamulenge parle le Kirwandais. Bazali peuple rwandais, oyo ba croix rouge ba kotsela kabiso soit disant ba réfugiés bazoko ki mabloko na bango bazaka nango entre ba Hutu na ba Tutsi et vous connaissez ça ba Tutsi ya ba rwandais ba ke kolukela bango bisika kuna na Fizi ba fandi na ngomba wana ya Lenge. Melenga botakabana te. Excuse me. Ngombe botakabana te, pardon. Donc ce peuple-là n'existe pas. Ezali bana Rwanda. Hein? Parce que quand on dit les Baswahili, tozana bashi ya nord ya sud, you should know better. Barega, Bamubembe, Batoaut Zaire, Katanga, Manyema, Balobaka Swahili. Mais bazali, batu ya tribu moko te. Nauti kolobali soit Chilombo, il faut faire très attention. Koko tselabso mbutu na mboka te. Mindele baluka kandenge nini ba extend territoire ba tuti na bango wana. Et leur vision a toujours été baluka ba dominer Afrique centrale avec Tutsi power à la tête. Yotango zolo ba Mikambu Félix. D'abord oza président nommé. Poyomo tokanisa ki ba vota kiyo. Mais makambo comme koloba je commence à croire que tu ne réfléchis pas pour toi-même, on réfléchit à ta place. Donc, tu es nommé. Maintenant, peu n'importe quelle manière au commis président, tu es président. Avant de tenir un propos surtout si sensible que ça, il fallait mieux réfléchir au moins inconvénient si à cause de un mauvais entourage. Tu as manqué de bons conseillers. Yo social nabokonzi dans quelques jours à une année à Mobimba. Est-ce que aussi au Beleli, na Rwanda, na opinion internationale, au Senga, po na makila ba Congolais, o ba kufi, na maboko ya ba malisha, ba utaki na Rwanda, Uganda, na complicité pa ba Congolais, y compris les Banyamulenge là qui sont les Tutsi là, ba semeki na yo. Est-ce que si au déclara justice, po na makila ba Congolais, mokenda ko peyo mage na Kigali kuna et pas babokilo na yo ozotel intérêt ya bena Rwanda o bafanda na mabele ya Zaire ngana tuni oboy o présentateur gimweza lokola bino na poto ebi argument na ndenga ezo zangisa ipongi eza phrase moko toute personne normale akobaluka na mbeto baluki okebite abambani na se ngana lobi moi je te parle dans quelle langue Lingala. Ni Chiluba Hwanyinji Ngakula. Je suis Mukwa Sumba. Mais
Distance entre le Bakwasumba et là où je me garde aujourd'hui, c'est combien de distance? Je suis aux États-Unis. Ba kilométrage, thousands ya ba kilomètres, n'est-ce pas? Natale Bambia Mai est divisé biso. Boete, mais na izangi sikoye bate d'où vient mes parents. Alors, yo ko présenter que bateau yo bazata na frontière réalité entre Kivu na Kigali. Bayebi bisika ba utate? Chilombozo mona biso bananiko. Et quand nous parlons de génération, attends, na 1880-85 ans, bazo kataba frontière. Toute personne ou bien toute tribu qui se trouvait na mabele wana Congo bazala qui considéré ba congolais. Où se trouvait ba semeki na yo? Batu ceux qui baya en 1930, tozan en 2020, nous parlons de combien de générations? Hein? To banda mathématique. Hein? Maintenant, est-ce que ezali assez de temps pour batu baye besika ba utate na Rwanda? Vous voulez nous présenter quoi ici, Chilombo? Donc, ozwa biso penza bazoba. Donc, Congo est comme une formule, on nous met toujours le bourricot à la tête. Mboka ne zakana chance ba politicien te. Donc, ça formule kaka ba bourricot kaka. Moko akei, moko a remplacé. Yo, koloba nangaike. Tata Moutaza la vivant 80 ans, même 90 ans. Aboti bana, azana bakoko. Ça c'est assez pour bakoko na baye bate bisika koko na bango utaka. Nonsense. Et puis nous parlons de quelle distance? Ceux qui mutabota mikutu na Kinshasa, ayebi kazalaka mukwa kalonji, yo koli na poto. Oyebi koza muta territoire kabeya kamwanga. Distance entre kabeya kamwanga na Kinshasa, c'est distance nini? Distance entre Kivu na Kigali, ezalaka combien de kilométrage? Mwanya mulenga ebe sika utate. Azo fandele na mabela Congo, maintenant quel est son argument? Bayaka soit disant guerre na Rwanda. Guerre est-ce qui existe à Kalisukuna? Et à la tête au pouvoir de Rwanda. N'est-ce pas que c'est leur frère Tutsi? Rwanda is doing really well. Bazan argument les sous-soutés. Pourquoi pas Kokta la Kagame, comment il peut reprendre les ressortissants ou repatrier Bandekonaye? C'était ça la démarche que vous devriez faire. Non pas une démarche. Yakoluka kole Jeremiah Batouana sur notre sol. Si ton argument là tiendra, pourquoi pas alors tu as parlé aussi en faveur ya Bazombo ou ya Bafanda qui na Congo, Babotama qui bakola qui wana? Hein? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Bazombo bakima qui baguerre bazala qui kuna na Congo. Donc bato yo monyo koyo ke la mawa. O comme ça ba Congolais ezaka kabanya murenge bizarrement basemeki na yo. C'est ça. Tolobate. Comment peut-on pas dire que yo zana service ya Barwandais? Et puis lobela na nobiso. Yango likambongo nini na batuti. Que veut dire tuti même? Les meilleurs. Les meilleurs par rapport à qui? Oyebier moko pe biso balu bezala to ba finga biso to zo mériter ngopé. Maintenant na comme comment convaincu que les balu bana mayele peto swana kala. Na comme comment les abongo? Mundela ya tchaki songi entre les Bahutu qui sont les Bantous et les Tutsi là qui sont normalement les Nélotiques. Comme bango bazana zolo pointu, comme bazana basuka kolinga malingama, bazala qui alors civilisé évolué que leurs frères. Et zala qui songi ya mundele, kaka ndenge pasala na Kasai, bisika ya fandaka na balulwa burgwana na ba Kota Miba, Aboti a créé race moko blanche entre lui et la race noire. Et il a mis na balubana teint clair, qui est bazala qui supérieur, ya autochtone batikala qui peau noire. Heureusement pour nous, toza batu tozoka ba machette to bandoka botobomana peme, pas à l'extrême comme le bautu na batu tiwana. Et yo zoya, ou yo zong sabangwe pa na bango. They know exactly what the hell they're coming from. Oh yeah. Chaque week-end, les Banyamurenge bakatse kana Rwanda bakeba boîte de nuit bakeko kosala basha batambola kana bango comme aussi de Congolais bakenda kana Kigali kuna without they know bisikani bango bauta. Oh, they sure do know. So ki mutako ko bota man États-Unis distance ya musika ko yebake mes parents mon père mkwa sumba yoko balanga ke mutafandi kaka na frontière kaka boye azangi siko yeba yo zwana Kinshasa oyebi ke papa no wuti na kabe aka mwanga mais mutu azaka ka face à face ne sika bakoko ne ba utaka azangi siko yeba nonsense chilombo zo mona biso batatakana hein mbole mbisanga bandeko na mela mwa mukepo koganga gangoyo
ba timbre vocal air moko komone kauki ezo kauki la kali kambu ya Congo Chilombo oyebi natalio lisusu bien na réfléchir lisusu bien yo oza pion ya ba Occident oza pion ya ba Rwandais mais quelque part peut-être c'est une bonne chose aussi on se dévoiler comme ça aussi la nana yo hein une fois pour toutes comme Bwana Tshisekedi ebetama lisusu te na Congo ou bien na proposer yo lokolo oza na souci ya ba Nyamurenge na yo Zaba tuna yo na ngomba na mulenge kende ko tiango kuna na kabeya ka mwanga tongela bango mur ndenge pe Donald Trump kutu en tout cas bato mususu na mukili na bien Mexicain qui normalement est descendant ya peau rouge bakolo kutu mabele ya Amérique ce qui est histoire oyebi ke bien sûr les Native Americans bazape mélange ya ba africain bayaka avant esclavagisme na ba mangwa na bato bautaka ba Mongolia wana bayaka for some reason les africains ne pouvaient pas rentrer and they couldn't go back ba créer ba race na bango Native Americans nde kolo continent ya Amérique ko banda kuna na Canada ti kita kuna na sud ezalaki mabele na bango mundela ye ko ya kuta s'imposer azui ba africain ba esclave ya s'imposer. Quand nous avons des États qui ont dit New Mexico, yo qui comboine zouta na monene, San Diego, Los Angeles, San Francisco, hein? Ezala ki ba territoire ya Mexique. Tobotolo yebi makamdenge kenda. Malgré cela, Donald Trump, na ba Américain, msous balobio zamboka na biso bango ba fanda na mboka na bango, otongela bango kutumir. Wana kutu ba ayant droit. Et le bakata président moko Mexique et partout se trouve un Mexicain c'est le Mexique. Ba ayant kutu droit bakoko ya pa na nkoso ko totala ngo pe esprit bien. Eza mabela bakoko na bango. Mundele nda envahissa bango. Metala bazo sala bango mur. Kaka tu bato yo. Basali ata 100 ans na mabele na bisote. Ba paya confirmé po bazalaka pe wana tetangu nation na biso ezalaka déclarer nation congolaise. Yo lo boto comme sabango ba congolais. Chilombo. Bangi okomi komela longola kabambuma kindokyo yo ke kolia ki mukolo milukela déjà délivrance ye wana avec mukunaza na onction ko délivrer bat po ye moko passer mi délivrer va lui consulter assemblée la yo a délivrer yo pona mona ozu kindoki ya forme moko mabe ko sakanate ozo présenter ce quel argument na tuni sous question Congo et recevoir ba paya boni. Why notre argument est contre ce peuple-là? Congolais de nature azalaka mtayina kabapayate, Congolais de nature azalaka no hospitalier. Mais pour nani Congolais likambune komi na batutsi, po baza batu mabe, ba champion ba Cairo, yoku toyebi yango po bali bango. Oyebi kendengo zalaka wana ekenge felom. Osala keba bo oliepe Cairo na yo. Oyebi qu'il faut miele zalaka non loin de toi. Yango tozalaka na problème na bandoki wana ba créer biso trop de monde de tête richesse zalaka kotaka bindate mais pourquoi Angola bazalaka na même attitude comme le Rwanda envers nous ba tuti baza batu mabe et le dernier point na Kenya les Kikuyu eza ba tuti baza wana les Kikuyu sont des tuti de Nairobi akuna de Kenya. Je pense que bazalaka na loi moko kuna un Kikuyu akoko matana ba poste moko élevé te surtout pas na gouvernement. Bazalaka na bango toujours ekenge. Po bayebi ke bazaba tuti bayebi bizaleli na bango. Siko biso nde na zaire biso ton dimaka ka buzo bo pona nini. Pourquoi yozo kwa imposer biso peuple moko poison biso ton dima bango. Comme j'ai dit, lokola yo lingi bango bala pe bango après tout baza ba semeki na yo babaye ba China babukonda na yo zwa bakonda na yo na babaye ba China kende ko tia bango kuna na kabeya ka mwanga ba empoisonner bandeko na yo kuna na beleli pe na ba autochtone ya Kivu botelema posoki bolobi botiela Chilombo mutema alaki sibinoti bokolela. Et puis, les Kambomoso Chilombo. Normalement, ceux qui arment na solo, il fallait qu'il normalement basse le coup d'état après ton discours là. Oh, il y a un moment coup d'état nécessaire. Ah, tango wazabanga zalaka. Kaka ndengo sili saki ba déclaration na Londres, ba coup de fil linga kelela, olinga ko tika la kuna na Londres. Ozolande, alinga ka se autoproclamé président intermédiaire et puis fandi nango.
tuna Lumumba tuna Kasavubu wazabanga makambo sala bango oyo sali ezali treason o sali haute trahison o tie farde que na danger o buki bango makolo parce que maintenant tant farde que babundaka kuna na est bazo bunda mena contre qui contre ba militia rwandais wana n'est-ce pas maintenant tant yozolo bake bana Rwanda bazali ba congolais donc siko soda farde abeta mundu kitepo wana za seconde kona ye au moins une situation une tient ngona ba soda na biso maintenant bazo bunda contre qui pourquoi nos soldats doivent toujours être trahis maintenant que nous n'avons plus confiance dans le jugement na yo est-ce qu'on peut te faire confiance qu'aux alliés solo chef ya armée non pour qu'on fournir bango na mindu ki solo te po basila na batuti wana c'est très clair pour bazaba se meki na yo ozomo na bango bazaba congolais na ebi ke okokipe bango malamu te. Et ceux qui sont là, chef d'état-major, il y a solo. En tout cas, beaucoup de gens disent beaucoup de combo et ça kaka bise kaka bararara ce qui peut biloko dini. Donc batumoko kaka combo kaka bise. Yango na comprendre ba Rwandais bolo belanga nan. Yango Rwanda sala binonin et sala kabino digi. Oh, bosibo yibi, bosibo tonga, obsession bozala kanango na Congo Zaire zala kaninyo. Bozala kana bino peuple nomade bo duta usikipe na bakota na bino ba Mali bo tambolaka ba descendant ba Malakite na ba Moabite que vous êtes depuis bo komaka na secteur wana bonganzama bolingaka ko kende te bo mona nyango na Congo bo mona Angelou bo mona lokoni na Congo oye esala kabino digi bo kozonge pa na bino te ata bo yibi ba coltan ata bo créer misala ata bo tongi bino kaka na Congo ezala kaninyo po biso tozalaka na somo na binote malgré désordre na mboka na biso yo kaka Kongola la muki rêve na yake nde Rwanda toke kolukelo ko nini kuna biso to amfiaka binote tozaka na nostalgie ni ya bilongi na bino ama bewana ni ya mabele na bino ezalaka ezo produire te lokote et puis femme congolaise alotaka ne homme rwandais te po botu na kaka bila la raison sikoy bolotela kabiso likambu nini botika kabiso te pona ni tolinga kabino te nini yango bokanga mele kaka Congo Zaire miel nini yango bogute pa na biso oyo ke bodesida kaka bino na biso en tout cas eza kolukela biso bangambo eza kolukela biso ka ba problème elika munye sila kate toyambaka bino ki réfugié sila Kagame zande kona bino mututi au pouvoir ya la paix na bana Rwanda bozoko tonga bosibo yibi bokende na bino ou bien nasunga bino bosala ndenge ba peuple bre basala ka batoka kana ba or ya ba égyptien botoka kasio bokotoka na Kivu me bokende poata botoki bokosilisa ngo pete depuis botoka ka bozape ka bino mokote ba européen ba ka batoki ba américain ba ka batoki d'autres pays africains ba ka batoki ba chinois ba ka batoki esila ka peka kate ponzambe sika ya siestaka atia makolo na ye et se reposa kezalaka na Congo donc ata botoki ko sila te mais la botoko bomoni ke kokoka na bino na ba levir na soki pe ba mapa na mwa ba or ali bokatisa bokende Chilombo idée koka koyela biso ezalaki osala ndenge Donald Trump asali otonga mur na frontière ya Kigali na Rwanda donc il y a beaucoup d'options tu pouvais appliquer mais yo ke na biso pam oh bazaba ndeko na bino ba Rwanda takutu mutu azana sanga mabe ya ko break pa ya bato batela kapena ndengo zo memela bato likambo angoti biso souffrance nyonso tomona maboka bato wana nyoso bato wana basali biso yo yembala moko bumbu bazaba congolais bayebi liso pa ba utate soki bino ngalo bi tant congolais afandi na Londres a Boston kauta Congo yo soka congolais na Londres a Boston na ekolo na ye jamais na bana babota makana Londres ba bakate que mon papa ma maman viennent du Congo bayebi te ce qui se passe au Congo e bongo Rwanda ndeka kamuta yebi te sika uta na Kigali kuna boni boy ko Chilombo do yo zoki biso pinza ba zoba na yo et puis nga lobi bato bozaki na salle nous sommes déçus de vous mi bali bazalaki na salle wana te au moni concert nanga moko aloba n'y a pas les hommes au Congo ce sont les léopards sans dents bato ba finga kié oh finga mi bali ba congolais boye awa na fandi bona komi komona pas alaki ne pena raison. Pour ceux qui pensent que vous avez des couilles entre vos jambes, tangu mutuana silisa ki ba discours na ya buzoba il fallait qu'il ba quitter Pumbwa. Il fallait qu'il ba quitter Pumbwa. Après tout,
na sécurité batelemelaki ye so tocompare na nombre bino bozalaki makofi alingaka zwa makofi na ye mpenza assure akende kolakisa yango président na ye Kabila ke tala makambo basalinga il fallait ki bopesa message akokende kolakisa Kabila compte rendu akende kopesa maître na ye botiki epa bimiana mpe mobimba et pourtant bakie koyamba bango epa ya Prince William kuna na Buckingham Palace na moni ba Museveni na moni ba Kagame sûrement Félix Pazana zoko sola na ba bokilone n'esprit est bien dans la tranquillité yangwana Tshilombo yala koleta kabso kaka ba cravate na ba veste ba tenue ba Occident un homme sans personnalité créature des Européens bo fanjo na ba jaquette tala mibali mabumu ya wana zo se no ba connerie ozotan kwa sa te kumu bobaka nini kumwa sale nkwa sa bokoka osala ngo te botiki epa bima alobeli biso buzoba bona botiki epa bima falaki bolakisa eke akoya kosakana na bato bongo te abombelaki biso mpenza surprise te atamboli na bavion na tititititi akomi na bi bon likamu na préparé na lobela bango yango oyo azomimona aza yanke ok bandeko nanga na meki koloba j'espère que na éclairci moi certains sujets na éclairci c'était ce que yelinga na sela ngo suka audio bo pe bo finga mamulu ba pona na critiquer mutu na bino look finga no ndengo lingi ba discours nanga na ba seza pe pona bonheur na yo Rwanda soka iko kokotelo na kabeya kamwanga na yo kozala l'aise bokozala l'aise soki batona bakote bino na kabeya kamwanga bokozala bien si onyo stozo bunda c'est bino pe ka ba bénéficier ngasi kanga na fandi est-ce que Rwanda meme mal à l'aise ici là akwa na biso bane awa tozo bundela nde bino no na ba ototiki kuna na mboka ok bandeko nanga mamuluba comme d'habitude vous aime ok bye.